Bonnie, va bien? Alors, ton côté journal, il y a Sika, Nkola Sika, ndeko mwasi, ndeko mobali, eya mama lamu, na mungongo, papa, maman, yaya leki, bino nyonso, eya mama lamu. Lelo, na solo makambo oyo esalamaka mingi. Eza eloko oyo tobengi mwana. Hein? Et quand je dis mwana, je ne parle pas de bana, na olobela mwana. Alors na moko. Parce que c'est au salon moko ko salon na bango nyonso. Alors pendant qu'il était na ebeli na olobela moko. Mwana c'est très important, mwana c'est très fragile, mwana absorbe tout. Et moi, na appenyonso. Au quand ça monite à comprendre tes mais molimu na e monita en kolande à comprendre. Et était aïe, n'est le bas. Mais à la minute, à vivre à mon yango, à yebi. À comprendre ta moussous nante. Peut-être moi m'ki, mais nyon sauté. Bisa wa boti to quand ça souvent ou to sala et comme la banate. On voit le cause à soloté. Pas ni dans le bien. Pona biloko ebele oyo ebandaka oyo esalama na vie na biso na kibokolo ebandaka na kibomwana ezalaka créé na kibomwana emonanaka na kibomwana ezalaka mpe corrigé na kibomwana mpo nzete oyo azokola azalaka plus facile ya koredressir que nzete oyo akoli déjà akomi mukolo mubange munene pour bana uchango susu non message dans lelo est plutôt autour ya bana mais ils a adressé pour na bato au baza autour ya bana ngo eza pour na bana ngo eza pour na monate souvent makambo esalamaka ce qu'on a dans le cadre, il y a parents séparés. Imagine maman, elle soutient na papa. Alors on est toyé binaka et belé, mona azalara et pas maman né. Maman t'as beaucoup la ka bana. Aux armes on peut très bien, pour ça la bien, la coula bien et mon évika, voilà. Maintenant, ils ont ma famille sous. On a une famille en doki parce que na ibilo mususu placé na moté oyo bango but na bango eza de a ko bebisa ko déranger maman mwanango l'embêter faire chier pour na raison songolo parce que belle famille wana ba moni que bango ba koki pour bazalier na mwana alors ba sala mais ce ko ba bosa na temps ba me ko sala baleka souvent, quasi toujours, via maman mwana. Maman mwana wazana innocente et bina makamta qui peut na été, mais bina bomonyango utile ya compété. Au moins la maman mwana on pas gentil, artika mwana, a que pas papa n'est pas famille papa n'est parce que voilà, famille à famille. Faut que on t'a la mande kuna. Mwana komi kuna bango ko poser moi la question. Maman ne onde nini? Maman azambali. Maman sani na vie, maman na vanda wapi, maman na ata kutote yo mwana bokomi ovanda wapi non maman na sala nini maman na oboy so bavandi entre bandeko bavandi ofinga maman ango parce que bango na mutu na bango ba kansta mususu be ba sa pe na ko na ibiti parce que manque respect ça na niveau ba belle famille ba kansta mususu que moi na yo côté mais oui moi na zo yoka. Entre-temps, ils ont bien été. Bon, posez-moi la question. Moi, dans un endroit, il va se dire pourquoi me pose. Pourquoi il va poser un. Bon, il y a des quoi. Un. Deux, avant, il y a un cabot, la maman n'a pas bien. Au quand ça va bien, vous n'avez moi, au cola bien. Parce qu'on continue qu'on a une famille, n'a pas sa famille, papa n'a pas côté. Mais quelque part, et ça les paye bien. N'a au cola, ils m'ont comprendre que. Mais. Donc, bon, moi, on appelle déjà tous, c'est la canne que cola. Non. Donc, bon, moi, on appelle, ils ont bien été.
fiango maman mwana aotika bino tranquille aodéranger bino te bino booluka ka problème ti esi basusu te bobani utiliser papa ya mwana ngo soki maman ça c'est très très souvent bandeko bofungola misu bofungola matoyo bosala attention soki ozala mobali lelo ou bien eza ex petit copain bokabola mwana ou bien eza fiancé eza ka mutu waza na vie na yo ou bien azalaki et bomona mwa ba biloko moko bizarre fungola miso ma famille ya ebele ngai bi mutu moko boye bokozala na ye bosola pas obima na copine nanga en fait oui. Et bokozala na ye toza wana na nga na copine tobeta na solo normal et oyoka mpe po toza ensemble oyoka mpe bango moko baosala mwa baprojet moko boye baenvisager eloko bien baotala ya eloko osala bien kutu mama yango fi yango ntango soki kozala mpe ex ke baza ensemble te me bazala mwana azobeta lisolo concernant mwana epa tata na ye omona tata yango mpe aoyamba conversation basolo yango oyo asoli na mwana mwasi wana mpona mwana to mpona bolingo na bango so bana bana te omonaki aza positive alingi avancer aomona mpe ke omona alingi investir alingi se investir alingi vraiment akipe mwana na ye tout normal bien soki ameki obaluka boye apesi mokongo epa bato asoli na bango sikoyo ake otiaka lito epa bandeko na ye to famille to mama na ye to tata ok tata souvent bati basala bagerne tata souvent bamama na bandeko na bango ya basi et de fois bandeko ya mibali oyo bazanga ntina bakota na kati eza mawa omona basoli makambo na bango très très bien baconclure mpe bien apesi mokongo ake oyoka atie mato epa ya famille abalusi aozonga akobimisa te na mwana kutu abwakisi mpo anini mpo famille alobi kindoki mabe songa mpe na minute to na mituna sikoyo yo mama ya mwana ndeko ya mwana mama ya mwana mbali ndeko ya mwana ngo ya mbali tozosala ye bongo to okanisi ozosala mwasi wana oyebi te kotia mwana na ye mpe na danger oyebi te kozotia yo moko mpe na danger yo ozolingela moninga mabe nzambe nini aopesa yo nde yo ozolingela moninga mabe jour moninga aocomprendre okanisi te ye mpe aorevolte jour ye aocomprendre ntango abelela nzambe okanisi nzambe aovanda otala non plupart du temps bosalaka kuta attention bofongola miso botala so olingi okota famille moko boye nayebi te na mabe te me wana expérience nanga omoni bandeko ya basi wana babalaka te yo olingi okende kokota yaya baome kotia okala mpo bango moko babalaka te baolinga ndeko na bango mpe abalaka te so omoni bafamille bamibali batonton na famille na bango vi mobulu babafongola miso vous allez dire que ça ne va pas et après bafamille mosusu bazala bon bazala motu aya adélivrer bango te peu ezala mais est ce que yo vraiment oza prête ya kozala lokumba wana ya famille ya motu mosusu parce que la famille na mo na otamemamo ya mwana ozobokola sikoyo na otamemamo mabe yo ndeko ya mobali yo moto amwa mwasi oyebi pasi ozala na mobali oyebi pasi abokola mwana oyebi pasi abota oyebi pasi okende mosala oyebi pasi afuta loyer oyebi pasi ya vie nyonso oyo moninga mwasi mosusu wana azoyoka mpo ani osala ye mabe mpo ani kindoki ya niveau wana mpo nanga kindoki eza te kooloka non kindoki eza oma motema mabe soki deja kimotema mabe eye kindoki eza mosika te eza kana coin mpo ani kindoki ya mabe boye sikoyo mpe nde ozala na kanisi nde ozala bien ye nde okende liboso
On est heureuse. Ou bien, écoute, le contraire, je crois que tu as pour bangonde, baza vraiment malheureuse, ils s'en sortent pas. Batali que je batali drogue, mon de que la bangonde heureux. Bien, on va faire chier. Parce que ma maman, ma maman, au beau ça, bana bino mbali. Au mieux que la maman, 9 mois au même. Au linto mona moi nous ala heureux na réussite, aza bien à moi nae. Au moins que ce qui yo au corps PC papa te na katanda, ils attendent sous bien qu'il y a la possibilité et on peut ça moi nae quand même tatananda. Pour il faut continuer ti wapi. Si la vie a beau que batatana biso bazala raté. Ti wapi to continuer boy. Bana biso ba kola sans papa. Biso pe ba maman. O toza femme seule ou hein to kabani et que yom to élevé ka mwana. Point ki ndo kabe o longola mwana ba tata na ye. Mwana za besoin tata na ye. Bana e belé ba jour ba sito mi bali so tali. Vina bango e bébé o bien mutu e sala bien te parce que ba zanga ki kota mbali. Nzamba sala o pamba ten équilibre na papa na maman. C'est important. Yo maman olingo longolango. Non, c'est méchant. C'est très très méchant. Moi na zana papa na za en vie. Mon boy là que sa papa na. Oyo là que sa papa na ton papa na a koufi. Ce que là que sa papa na poani. Mabe, biso ba maman, tozala pe bonté. Moi na linga qui n'est pas maman, papa, tika ya kende. Sambela pona ye, tinda ya kende. Ayeba importance ya mwana, ya papa. Pourtant n'y pas au kola, ayeba ndenya ozala parent. Na ba jeune fille na biso qui jalousie mususa za bongo balingi fille moko za na papa na été parce que elle-même elle a pas eu de père. Zoua, mabe, kindoki, changer. Bien te, bande kona. Alors, boyebi auto yaka pour tout cela, tout partager. Oezaki pona lelo message nanga. To batela ka bana biso nde mu baza futur. Ko bebisa mwana e bana na kibo mwana. Du moment où ba botami tina 7-8 ans, c'est là où bazo développer caractère et tout ce qui va suivre après. Babiloko ba omona ba vivre ba yekula ba sentir bazo non mabe to batela bana biso. Soki biso tozangaki père, tozangaki mère, tozangaki yaya leki bolingo oyo biso tozangaki to mekopesa bana biso. Pondimelanga oyo zo privele mwana mninga yo ozango lobanzama likolote mais ozango yo moko. Alors pourquoi te faire toi-même ça? Zala bien qu'hypocrisie non. Malbite vous avez la meilleure amie non, ils étaient qu'il faut linga batu tout, ko linga pe mutu tout. Non, donc respecter batu nyonso. On kotika batu nyonso na valeur na bango. Na bantika bango. Mutu azo luka yo tazo déranger te, yo po luka problème na yete. Yo ndeko moi si vous avez un problème oyo. Changer. Yo mutu ndeko mbali vous avez un problème oyo, changer. Nga moko pe mutu nazawa. Na réfléchir na ta paix. La vie n'a est-ce que la cause à la 1-2 pour la changer. Tout mitala nara tous les jours n'a pas point union c'est pour qu'à bon te quoi avancer te quoi changer te cause à la bon mon repos toza et belé né na loba toza et belé toza bisomo to tezo to te toza et belé to sanganande to kendeli boso ndeko bayaya ba maman na pesibino maintenant le meeting lundi broadcast oyo j'espère que ko memela ndeko mwasi ndeko mbali moi et quoi plus yo belle-mère ya mabe kolandaka belle-fille na yo changer yo belle-sœur kolanda belle-sœur na yo changer
kindoki mabe. Yo fils obwakisa mwana changer. Yo maman ozopekisa mwana qui n'est pas tata na ye changer. Bonne journée. Bisous.